Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission aux vérités en face. Nakati ya chaîne de la voix du peuple. En tout cas, et la première émission que réalisée en 2021. Nous continuons à rendre grâce à Dieu qui a fait que Lelo Tokutana Lisusu l'année Sika 2021. Sur sali D plus 0, plus D plus 1 et puis 5. Donc, tu dis que 5 est un bon chiffre, ils ont signifié grâce. Donc, tu dis qu'il y a Oyo, Nzambe a aussi la grâce dans la vie de pour que Marambo ait la kitoko. C'est vrai que 2020 est une bonne année un peu moins compliqué. On a connu beaucoup de choses, beaucoup de morts avec la pandémie à Corona et des familles ont pleuré des gens. Même pas en dehors, même il y a Corona, il y a des gens qui ont perdu des proches. En tout cas, nous croyons que 2021, comme je viens de le dire, est année à grâce. Nous avons aussi la grâce pour que Makambo ezala tellement malamu pour na balibota nyonso. Je dis merci na abonnés à la voix du peuple, plus de 179 000 personnes lelo bo s'abonnant à la chaîne Abisso. Nous traversons cette aventure avec vous et aujourd'hui nous sommes arrivés à 179 000 et quelques abonnés. Et nous sommes reconnaissants parce que Binone Batubosali qui est chaîne la voix du peuple comme na Batubele Bongo. Et nous vous attendons, vous les autres, au Bozano Libanda, venez rejoindre cette grande famille, la voix du peuple, pour qu'ensemble, tout le Kakoye Bande, tout Mema Moussala ou toujours le Bosso. Sinon, on se retrouve juste après cet élément. Merci. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Moua Kitoko, il y a Naku Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité nyoso. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort, mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout vos autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia et Utimo Kusala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitumisate, vous pouvez numéro de Tchénassé. Appelez-nous, vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vos appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Congo et Bazobe Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, vous avez un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu, non aussi la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a d'autres occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau. Et dans tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Donc, c'est un prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout est Kitoko, Flat Hotel Tenazia, et rendre disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout continent Nakati, il y a chambre d'or. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances de Kitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est une promotion
oyo tosali promotion, une réduction à 50%. Oyo ba prix à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchinase, oyo ba spécial promo et bandi nega autant la publicité au lelo, dis-toi que promotion peut bandi lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autant là, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans l'hôtel il y a bien, oyo vous se retrouver à on a pris à mon quai mais confort et bien. Ah, une précision. Nous avons 3 formats à la flat hôtel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Mais bon, on a dans la chambre à 8 mètres, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, un format, et puis une chambre, couleur, nous avons un pension, nous avons salle de bain, puis nous avons chambre, et puis cuisine, puis examen. Et puis troisième format, nous avons il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on a une spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, bon, au foot à réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres à appeler à ce numéro de Tchinase pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix autre, tu es confort nous sur mon lit. Si on a eu prix en haut, en tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, vous pouvez savoir les détails, et puis nous avons balcon et au place pour vous occuper. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez ces jours bien à la carte hôtel Tenazia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour passer à ces jours dans ma lame. Conseil, on peut s'habiller, nous allons vous aller banda, soit on a passer à ces jours bien, nanda kwa kitoko, nous allons vous apprendre la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 256, flat hôtel Tenazia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon beau, vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, au Talibanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes. Donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, les apépounas. Donc spécial promo, flat hôtel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que si ça qui a né na biso na kao tozali na la vérité en face, il y a ndeko na biso a otaki Angola pour nous expliquer ou bien pour venir réclamer son enfant oyo awanga na razemi na ba mikulu tsoleka. Je pense que dernière fois to sel to kutana na bino ezali pour que to mekape ko solo en famille, to mekape ko zo ba détails peut-être ezangaki de na biso mwasi na papa na ye, et on avait conclu que lelo to rosel la bino pesa bino suite, et suite à lelo eza par rapport il y a résultat. Il fallait attendre un peu pour que to réunir résultat, et là to zana résultat la biso na maboko. Et le résultat n'est qu'autant à Malelo, Liboso, il y a famille Mobimba. Et je vous rassure qu'on a vraiment travaillé pour que Moutounion soit à la plateau, aïeba bongoko, aïeba résultat n'est Robima. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé ou assisté que il a besoin à maman à la présente dans le journal Lelo parce que il y a la base, il y a situation n'engé isolée. Donc bref, tous côté ça pour que tu aies aussi ça problème à l'île. Merci.
Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça l'industrie gel douche, tout ça un grand format, un petit format, où ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tout ça l'industrie cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre pamba, souki ils ont la teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont huile na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout dans la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout dans la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout dans la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'entité en bon Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous avons des maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui si peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude de vous le dire, que Vérité en face, c'est Zalaka et Micho et Zosunga Bandeko. Oyoboza partout dans le monde. Même si on a la possibilité de tu sur place, on va dans le roi Bandeko, on a vu sur la Awa.
Mais si vous avez un problème, n'hésitez pas de nous appeler ou contacter nos pasteurs pour que le problème va assister Bino. Et on peut baser sur place, la possibilité, la porte est grandement ouverte pour la Bino, pour que tout le monde comment on peut faire pour que tout soumana. Je viens de le dire tout à l'heure là que le lot dans la famille Ezawa, par rapport il y a situation Oyo, Izala qui posé papa na biso otaki Angola na famille Oyo Izala qui chasse awa. Bonjour papa. Bonjour papa. Une fois de plus na Pessio merci. Merci parce beaucoup. que to jubino mwango rebelle par rapport à likambo mais comme le bar likambo se zana bandeli pe na suka nango. OK. De l'autre côté pour que to si ça problème mango to ka to yeba finalité nango ezani. Et merci na nengo au peser tant que responsable il y a quand même na biso mama parce que des tout cela qui n'a pas que ce qui y a boyko ya vous avez besoin de passer. Il faut présence naïe pour y aller mutakumba qui moi pendant 9 mois et n'est pas nécessaire que ngai nyonso ya lobby nazo verset biblique qui était pour animer la omba la mort. Donc nazo ka maloba mutu oyo akoki pe se tromper et ndela sungi biso na osala ba test ADN pour que tout le bato yeba vérité. Tout ça là peut baka ebele awa au monde appelé mutu ayaki alobi ke yende papa mwana mais tant que na résultat toujours résultat mususu. Donc c'est pourquoi on a besoin que au kolembate les habitumba peut-être yé pour y même en étape mususu wa vie. Mais na nyonso yo evoleka lelo oko exceptionnel. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Na remercie nous. En plus na remercier sous chaîne Abisso Couleur TV, pour l'émission Vérité en face. Je pense personnellement dans un mingi kolobate. Mais na sepelikaka na ndenge na yokoyeba réalité makamo ndenge ezaleli. Yango na sepelikaka. Je pense pour le reste tokota la ndenge suite na ngo ezaleli. Papa na biso outi Angola, s'il vous plaît papa. Oyaki pour un beat. Bito yo elaki awa na émission na biso lelo na kati ya vérité en face plutôt ezalaka oluka koyeba to koluka ko récupérer makila na yo olobaki lo mot très fort jour na lobi ata mwana kolinga ngai te mais au moins na yeba ke nazara na mwana réponse on a rechangé après résultat à test ADN soki et ça dit qu'il y a bon soki na vérité en face bien à l'obaki la vérité finira par triompher vérité gotika la vérité moto nyonso alokaka o ezaye ya litomba soki na salaka mabe eke na zongeli mabe onga na salaka kala na luka na yeba eloko ezanga na yaki na kokisa na longola ko balobaka pardon eza arme o eliberaka nyonso soki test ndenge to sali yango non senga pardon parce que a mwana nga na senga pardon na sengi mwana na sengi mama na sengi ndeko nanga bobali ya bokoli mwana et c'est tout voilà. Test ADN et l'exception m'a rebellé. Il faut une expérience m'a rebellé. Et au cas où ça moi na ote. Kiazane moi ya papa na biso a. Pardon? Na bi test ADN to mon ebelé. Na bi te na tangi tester, non na tangi na tester te. Na tangi plutôt na nos résultats plutôt. Mais na bisko au cas où to tangi résultat et que bimi gaza ne pe moi na yote. Azaka moi na papa wa vandi a. Papa na yaki recherche na lokamakila o yangai. Ce qu'on a déjà qui teste ce que ça a gâté, tout ça a gâté. Supposons que cause à la suppose quoi? Ce que ça a gâté. Et là on a eu la client on a benga gibino na qui na vérité en face.
mais oyebi que soki aza mwana yo te quelque part otika na mwa culpabilité ya kotia mwa trouble na kati ya famille moko evanda ye nango tranquille, mais à cause ya koboya kondima charge ya zemi moko période moko boye ememi trouble na kati ya libota moko otika na mwa charge moko te. Oui, ma famille elle est là. Tango elle est là anga zemi. Ngai na ki ma charge. Na ka elenge na lobaki yango bandeli bandeli. Yango na ki na vérité en face. Yango na ki. Soki le obo lobaki za ngate. Au test le bi za ngate ah. Je sais pas. Merci, pasteur, bienvenue. Vous êtes maître et avocat. Pour la bande rebelle pe baye baraté. Nous avons un maître avocat dans l'émission Nabicho, pasteur, bienvenue au intervenaka. Comme pasteur, il est pasteur, mais dans profession naie, au atangé de classe, azali bongo maître avocat. Je pense que pasteur na mibeko ya loi na biso ya mboka, mibeko na biso ya mboka. Je pense que dans mamakamba boy, ba mekampe ko kolobela yango. Situation aux hommes qui koto papa moko ali moi qui a réclamé moi alors que moi a beaucoup ami to a colis na maboko ya mutu mususu qui prévoit notre loi par rapport à la situation parce que on a biso moi si et si kazali na boina nous ko pesa parole a ça biso l'autre fois que a ça la test au poisa là pona ye papa na ye eza papa oyo amona na mukili depuis ya botama. Mais na ndenge ya loi ya mibeko na biso avant totanga résultat ya Aden mibeko na biso elobini. Oui, merci Cordon pour la parole. Oui, biso pe mibeko avant ya mutu mutu ezalaka ya kowelela oyo parce que ele basalaka acheze bien. Mutu soye ko charge après ko réclamer. Mais là pour la protection biso libeko na biso yekoloba mwana oyo abotami na kati ya libala aza mwana ya mobali wana quel que soit oyo ko yaka après loi ezo couvrir yeke aza mwana na ye. Bien sûr loi peut reconnaître peut test ADN pour mettre aussi fin na ba discussion et ko ya après et pas ba oyo peut-être bazo wele la mwana nde tokendaka na test ADN po ekata likambo. Sinon ce qui mwana botami na libala inutile à contester loi ezo reconnaître eza ya mutu oyo kolo libala ndazalaka kolo mwana yango mona ke tobengaka ba parents nourrissants na parents biologiques Parce que le problème tout ça papa tu réclamer makila na ye a réclamer moi na il s'est dit peut-être que à la fin azwa suite moro favorable, c'est-à-dire que y a moi na yé bon relation ezala ba ke moi na ba ke yé papa ya yé ba ke yé moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire na au cas où ba on mi balé baza papa na moi. Je n'affirme rien. Oui, nga na koyebise que ce qui est bimi qui yé za papa ya mwana il faut ko keba na ba makamba mususu. Bouloko pe ezalaka. Parce que quand vous venez créer trouble na kati ya libala ya batu zala conséquent na résultat oyo ekobima parce que tata oyo soto landaki ne bandeli ava ba cohabiter na mwasi bayaki kotikela zemi za ya yo na responsabilité na ye il a géré la femme jusqu'au monde d'aujourd'hui bazo continuer na kosala bana na bango mususu mais l'on peut reconnaître que quel que soit au bal officiellement, du fait de cohabiter ensemble avec une femme plus de 6 mois, c'est déjà un mariage. Cette femme est réjouie de ses droits. Yo poso aujourd'hui na ba droit na yo, il y a pas moi sur. Ce qui veut dire ceux qui moi ça dara na zemi avant, ayeko boto la ngona kati ya libala. Na kati na ndako ya mobile. C'est-à-dire moi na za ya mobile. Mais ça ne disconvient pas. Il y a le bikenga pour mangana ebake makila izayanga. Il y a des enfants adoptifs, il y a les enfants biologiques. Tant que moi, on a déjà adoptif, on enlève l'aspect biologique. À comme corriger l'aspect des droits. Aujourd'hui, l'État paie ses jugements. Mais aujourd'hui, papa, il y a enregistré moi dans la commune.
C'est lui qui a déclaré cet enfant. C'est-à-dire l'État lui reconnaît en tant que père. Quand on donne l'acte de naissance, si on réclame cette déclaration. C'est-à-dire, avant cet acte, il y a un jugement. On sous-entend que c'est déjà moi. Aspect où on est côté sur le plan des droits. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue. Je pense que toujours Luka, toujours lumière par rapport à la situation de l'État. Maman, s'il vous plaît, sur aussi ma micro. Merci beaucoup. Bon. Kala bazaro ko yebisa biso que maman nde ayebaka mokolo zemi. Mais le science et l'accès biso que ezalaki kaka supposition que maman peut causer peine en confusion. Azoyeba te zemi ya zemi ya nani. Ça peut arriver. De l'autre raison, elle suscité tout parce que l'autre fois, au méga qui peut que limbisa maman, avec tout le respect que je vous dois, au méga qui peut que wangala, moi mouké papa nabiso, mais nous tous on avait compris que c'était juste le manchon et ça là qui par rapport à les camo boyebi que ils allaient rasuter, robeta masute au monde a essayé surgir naturellement par là, les acquis moyen peut-être y avoir aussi échappé. Mais après, on a compris que Zaki Penza au papa Zoloba. Et le Ronga Nangana Epsokaka, c'est que Biso Toya Wate, on a ressemble ça yo. Toya Wate poto aussi sa valeur na yo, Toto Beb Salibana na yo. Mais tant on montazo réclamé le Ronaï mon boy, il faut remettre Mangoti na Souka. Qui sait, peut-être Azo s'est trompé na un peu. Mais tant que maman, avant d'attendre un résultat, avec toute votre conscience dans l'union, au cours de cette chose concernant mon na papa omi balé lelo, tous en abango a wazo zingaba yeba nani mukolo moi. Moi nazia mbali na ngai. Moi nazia yi. Donc o yazo le boye bien monté. Na yebi loti. Na yebi pe bandete suka te na yebi te moi nazia mbali na botaki na kati ya ndako na ngai na yebi makambo wana te. Passez sonner s'il vous plaît, si je peux avoir le résultat. Merci beaucoup. Nibisa pour le boko. Voilà, nous avons notre résultat. Je pense que c'est le moment le plus attendu à émission Nabiso Lelo, Vérité en face. Bon, le lobo limbisanga parce que na ndenge bino boza pressé ya koyeba résultat ngai pe na koka yo kozela te kotanga résultat wana lelo na kofungola résultat à l'avance non ozwaki temps ya kotanga résultat ngo déjà avant avec le pasteur on n'a pas voulu subir cette surprise oyo bino bokosubir lelo. Tu préférais autant l'amour, tu le déjà à l'avance. Nani, Azali papa et moi na. Yando na bicho moi chavandi awa. Maman Nabiso, maman Fanny, j'espère qu'avant dans le résultat oyo, nous avons une question moko très important. Soki, Okoro Lobani pour la Nabiso moi si, vous m'avez répondu que mon Naza ya papa Nabiso Pascal. Et Serge, papa Serge plutôt. On a bandé sous question. Peut-être au Sungabiso,
na o na otanga siko. Vous êtes sûr? Merci. Vous êtes sûr? Merci. Que azamo na papa Serge. Nabutaki na ndako na ye. Non, kobota ye na ndako na ye yango ka ne garantie, yango ne assurance na yo. Assurance na yango wana. Mpona bande na ye naza na ye kaka. Ti mwana komi boye na maboko na ye nayebi eloko te. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Moua Kitoko, il y a Naku Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité nyoso. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort et ça. Mais vous savez, il y a le moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Yotimo Osala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix, vous mettez tout ça, vous pouvez numéro de Tchénassé. Appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Osala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à votre appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Combo et Bazobe Mona Combo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez et mon salon, il y a la cuisine, autre vous avez le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, tout peut servir nos prix et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tché, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a toutes occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau. Et dans tout ce qu'il faut. Donc quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc appelez vite dans ce numéro. Topez ça au prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko au Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo. Pour que vous puissiez bien vous reposer et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobini, Tamboli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tamboli, tout cuisine, tout côté Nakati, il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion. Promotion, une réduction à 50%. Pour y plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y avoir spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans l'hôtel il y a bien pour y se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons le format Oyo. Il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, il y a salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, un format, et puis une chambre, couleur, nous avons un panneau, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre et puis cuisine puis et puis troisième format il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et ça vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là on va bénir spécial pour nous, réduction spéciale à 50%. Donc mon au foot à réduire en haut à 50%. Donc c'est une opportunité pour nous autres appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance parce que prix je répète mais prix autre tient confort nous sur mon cela est sur prix en tout cas quand si vous réservez maman donc appelez
appelé parce que les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez un maladie, vous avez déjà si vous avez un magistrat, vous avez des détails, et puis nous avons pété balcon et au place où vous avez mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, maya moto ezali, cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez à séjour bien à la carte de hôtel Tenaza sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez à séjour dans Malam. Conseil dans le Sabino, vous allez banda, soit dans la poche, vous passez à séjour bien, nanda kwa kitoko, nous vous avez la poto, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 256, flat hôtel Tenaza. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, vous avez Libanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hotel Tenasia, Boya, Obenga Belé, vous vous avez servi. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bino Bandeko Bodo Labiso à travers le monde, tant que à Kinshasa, vous en avez pour ça, vous avez des conditions malamu, des confort à Kitoko, ils ont permettre Bino, vous avez la loco la carte, vous avez na Bamboka Boutaka. Donc, c'est l'adresse, c'est Flat Hotel Tenasia. Sur l'avenue Kalembele, 256. Nous avons la promotion et promotion à la continuer jusqu'à maintenant. Et puis, souvent, j'oublie de vous le dire que dans la salle de fête, il y a Mounene, pour la Bandeko, vous avez la poussée au salle de mariage, conférence et autres événements. Salle de fête, ils ont un confort et kitoko, et puis dans un restaurant à Bango. Restaurant VIP, mais à prix normal, la terrasse. Donc, venez faire un tour là-bas dans Kalembele 256, Flat Hotel Tenasia. Chers amis téléspectateurs, je pense qu'au moment où je vous parle, vous allez na poussa moko ou bande qu'on a biso bazana awa. Ya koyeba résultat on a simé na maboko nanga entre Messi Serge na papa na biso otaki Angola. Nani aza mukolo mwana. Je pense que nous avons posé maman la biso Fanny question et elle nous confirme que papa Serge naza papa nae. Mais na résultat nangawa après avoir lu du début jusqu'à la fin, résultat de sa biso et le cas moko. Ils ont concerné de mon abus à moi aussi. Comprenez-moi parce que même moi et nos deux pasteurs, on était stupéfaits. Il y a quoi arriver à la conclusion que papa au mibale au bazar la plateau na biso au baiki ko réclamer mwana, c'est-à-dire papa au takangola ko réclamer mwana alors que mwana a beaucoup amara déjà papa mosusu. Mais maman Fanny, je suis un peu désolé. Il y a quoi annoncer de on a biso moi aussi que entre papa au mibale papa na azati. Donc, Ozali, ni moi nanaye, ni moi n'a papa au Tiangola. Papa, excuse-moi. Je les résultats ici.
comment c'est possible na papa mbaye na koza mwana mutu moti tant musu bosala erreur te par hasard tout cas naza mwana papa Serge na nenge s'il vous plaît papa na nenge to sala basala rango en tout cas kuna erreur ezala raté donc na résultat to zala ngo ezala papa otangola ezala papa oyo aza awa na test ya ADN ba omi balé baza papa na ote ba se trompé en tout cas ba se trompé. C'est-à-dire, la question revient maintenant à maman Fanny. Maman. De nous dire c'est qui le maman, vrai pardon, père. Mais quand on peut expliquer ngai papa Serge, soit disant la papa ou nani nde aza papa na ngai. Maman nani papa na ngai maman. Maman Fanny. Pardon maman. Naza ko so yeba nana za papa na ngai maman. Utinga wa. Fanny nala raison. S'il vous plaît. Bonjour d'abord. Maman utinga wa maman. Oh ça. Inga temps tina lumangola et chassa. Merde. C'est bon pour le résultat, c'est bon. Maman. Maman na loba nini maman na loba nini papa tu maman ibisa na maman tu so ta na ngai. Maman na ni papa. Maman na za so yeba nani papa na ngai. Quel est son nom? La audio seconde. Il n'y a rien à dire. Maman ta so me kisi ga maman. Maman kisi ga so ni maman. E ko ba mina na loba nini? Maman no tala mapa. Tu me tu za bengai no tala mapa. Tu maman na sambu. Papa on est tout là tout. Papa Serge. Asa papa na ngati maman nani? Papa kaza papa na ngati. Ngai na za papa. Maman. Maman na za papa na tu na yo maman yini sa ngai est pour expliquer nani na za papa na ngana za so yeba. Nani papa na ngana? Maman le bate. Tinga wapi? Maman na âge na ngana za papa na âge na ngai. Maman, t'as souvent dit maman, tu sens où il est? Ok, la souffrance, nous sommes là maintenant. Résultat, vous descendez. Maman Fanny, il y a des choses qu'il faut faire biso parce que na minute il aura le côté ça sur la place de awa. Secret ça sur la place de awa, tout est déjà dévoilé. Il y a biso vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dans la situation de mon abisso à moi aussi, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, papa. Maman, il y a pas de maman, il y a pas papa na ngazaka wapi, azanani, azapi wapi, maman ngamo kibuka. Ngamo kuno kibuka papa na nani, maman il saka ba bota na mebi. Maman na ngai jansi na zama papa. Maman chinga wapi, obomi vi na ngai. Vous avez un mot à dire par rapport à la situation? Ok. Jeunesse ya makambo nyonso eza na ngamu na yo. Mais vous êtes venu réclamer un enfant. Bon, auparavant, ceux qui n'avaient qu'à réclamer, ça fait plus de 20 ans. Naïba Fanny, j'ai douté. Mais tant que là, Tina Wanganaka, il y a par rapport à mes projets, il y a pas voyage. Mais ce qui est le test, c'est qu'on a Sengaki. Et bimi négatif, je suis tellement désolé. Je m'excuse. Surtout ça qui na oyaki ko luka ba réseau ba mwana oyo sundola te mais lelonga ligenda na koma na place auto comité et ça faute na te yo za mwana yo yo limbisa na za poso comme ah ni vous avez venu na za poso comme lo mututé et ça faute na yo poso na se retrouver na on na za lelo ça faute na yo poso ko bomba ki secret oyo na soit disant mwana ko kana mama bino so bomba ki ango mais ngala ligenda koma na situation oyo za ngo non je m'excuse na âge na nga je m'excuse maman papa na zala no yo sko za na place je m'excuse yo te yo za na place na nga yo za mwana na papa ba wanga ni yo te ba ya ba na TV papa et salon ndeni bon et salon ndenge nini la vérité finira par triompher papa pasane papa na ngati alors maman na za nani Fanny Fanny zemio yo yelanga maman na za nani et ala ki ya nani Fanny
Zemio Elanga, elle qui en a. Les gens me disent, oh non. Maman Fanny, s'il vous plaît, nga zo supplier yo elo moko. Sunga biso maman. Sunga biso parce que tonito yeba ozwa confusion yo moko zo yeba souté kolo mwana ou comment parce que résultat ta dit biso que les deux papa baza pe papa na été. S'il vous plaît maman, tal aider biso ta na likamo to luato yeba po to sunga bino parce que boy to tika pe bino bokene boté parce que eza elo moko na évité sur le rôle de Maman Fanny. Maman, le baka na miso bato. Le baka nyonso mona ni na vérité face à ngana tata te le baka na vérité pas face père. Papa le baba côté papa na ngwa sa. Papa no so ka bayeba na bango maman ne bolinga ki bato so bayeba. Le baba ka bato so bayeba na maman na sa. Maman Fanny, s'il vous plaît. To comme ce qu'on a moment ya vérité. Moment oyo il faut le bas. Ceux qui ont la confusion, au cas là peut oyer battre peut-être à part papa mi balé oyo peut-être ça vient à papa mususu oyo na moment wana oyer bara que vous avez peut-être dans la relation more intime peut-être vous avez na papa mi balé. Dites-nous, on va vous aider. Maman moni soni okisinga yi. Dites-nous, on va vous aider. Maman okisinga soni. Na yo yeba na anki na zana papa te maman na zana papa te ngai. Na papa te maman na zana papa te ngai. Maman moni place comme singa. Ni meti que yo ko comme ça na boy. Maman na ça na secret na moi na moi si maman po no yibisenga mo ko. Yibisenga te pona nini bana. Ma fille, tellement tout kiné. Mets-toi debout, Tokei. Nabi, s'il vous plaît, papa Serge. Oui, papa journaliste. Kobimana minito yo, s'il vous plaît. Kobimana minito l'émission yo. Ils ont une solution parce que les Cambo Tobio Kawa, ils sont tellement graves. Merci. Oui, papa, je pense qu'il n'y a pas à commenter. Je pense qu'il y a qui. Biso Tokei, le numéro est Ali, tu gardes toujours contact. À la prochaine. Maman Fanny. Bon, je pense que tout passer dans parole à ma pasteur et puis on va voir comment on peut finir avec cette histoire. Merci. Merci Cordon pour la parole. Maman Fanny, makamunios izaka na makolo na yo. C'est normal mutunyo sotango akolaka azala na ba confusion. Peut-être na mobile obimaki na oke na oyo ozoe baté. Mais maman ka quelque part pe balobaka maman ka ndaye ba kolozim. Kozala incrédule maman. Fongola biso motema oyebisa biso ba pasteur basunga yo. Tala problème o memi mwana na yo. Soni nini oyokisi mwana na yo. Jeune fille a kolibwe. Pasi nini opesiye. O mema ino nanda kwa papa moboy papa na boko lié ti affection o azana ona papa oyo. Aolongola ndenge nini. Soit 10 ans toto uti Angola papa na ye aza papa na été. Siko otie mwana wapi tando otie mwana équation. Les sel mutu aoye ba papa mwana o ezaka yo. Maman Fanny sunga biso. S'il te plaît, sunga biso vraiment o yebisa biso papa ya mwana oyo po to luka mwana to solola na ye. Moral la mwana na yo e baby o kolisi mwana no bien na ba condition bien. Siko tando baby si moral na ye. O tie wapi. Maman nanga kozala incrédit na sukate. Ezaka maman nda eba akolo mwana, ayeba akolo zemi. Luka solution o sunga biso. Na bonde liyo vraiment pardon maman. Na yebi na za mwasi na place na yo. Peut-être zemi ana olinga oke na ona ndaku wana pona o garder kaka libala na yo. Quelque part pe o sala ki mabete. Olinga ko garder libala na yo yango okota ina ndaku wana. Alors lelo tala sikoyo. Test ADN bimisi papa ya Angola te, papa oyo te. Non qu'on a msope uti Angola. Nzambe peut-être na vie na mobimba pesa ko kaka ta mususu ou soit mwana moko. Omoni ko wanga na bazemi nde salaka. Bozo zo ba responsabilité na binoté. Comment ozo responsabilité na oté parce que ozo boya ko zo charge moko boy. Tant ozo ko engager na mutu, faut ko yeba ko simer ba responsabilité na yo.
kozwa ba engagement na yo obimi na mwasi boni kozwa ba engagement te sikoyo mwasi akomi na zemi owangani zemi obimi okei po nini okokozwa charge wana te ozalaki incapable ya obokola zemi wana tala lelo tokomi wapi oye nano ocrée trouble na libala bato na foyer ya bato nako libala eza pasi libala eza pasi moi so babenganaki nao na libala mpona yo oye otrouble ocréer trouble désordre bo na foyer ya bato Dieu est bon test pe bimi mwana za ya yo te les seules solutions kama mama fani yo mto lukela biso conseil nyonso tu nazaki na ngwango wana yo mto lukela biso ka solution fungula biso motema solo na biso après solo na ba pasteur yebisa biso papa ya mwana comme ça to landa mwana to ke lukama to solo na mwana merci. biloko boye nde yango fo kolingaka kaka nzambe makasi mpo nzambe nde butasalaka kaka eloko moko te ebombamaki eyebana ti papa ayaki aye kodeklare mwana na ye elingaki ezala kaka boye mpo toyeba verité nyonso ndenge ezoleka mafani wa motema makasi mama nde ayebaka kolo mwana ti ovandaki oyanga na otalo ti baotuna bakestion ozoloba na lezomwana pena ke oyebi likambo me opesi nde mwana opasi magi bawanganaki yo papa yaki awangani yo magi wana toyebi te siko zemi wana ta ye awanganaki yo nde ye mpe nzambe ekaisaki ewangana na yo mpo yo oyebi kolo zemi oyo okabi yango na kotokoto bawangani oye nango awa bandimi mpo nde opesa papa bato pasi siko kolo pe zemi wana awanganaka yango oyo tambulaki oyeba kolo zemi soki nda nango akondima zemi wana taninga opesi mwana opasi taninga bimi na pasi toyebi te soki eza ndenge nini na mwana wana to papa oyo abokoleli yo mwana soki ebimaka te ya papa oyo moto aye kodeklare tengo bake aye kodeklare eza ya ye me bimi ya bango nyonso mibale ya bango te siko kolo zemi aza wapi olingi mpe koloba te bana babanda kotuna yo osuka liboko otyeka liboko bozoloba te siko toyeba verité nini fo yo bimisa verité wana ke papa mwana aza bo papa bapaster bayeba ndenge nini bakosala me yo ozobomba oyebike ndenge ozowa makambo mpe ezaka mabe lisusu mpo nini yo muna kutela garçon basi baza bandoki bio nde siko bofingisaka biso toza bandoki mpo nini oza na likambo na motema na yo bombi oyebike ekosala pasi un jour mpo nini kopesa biso pasi boye na fene nazokoka kutu te ntina oyoka ti baotanga nini wana oyoki pasi ngabi mosu ya papa o ta mosu ya papa o bango mbele bimi ya bango te esa kitoko te ye azala na fongola motema na yo ozala polele ata soki omoni oloba yango boye ata na nsima kamera oyebisa biso kaka ke zembi yango mokono yango azalaki asalaki boye ta mosusu tokoki kosunga yo eza pasi kolinga kosalaka bongo te siko oyo osali obotisi mwana mwasi oyebi oyo biso tosalaka yango ezongelaka biso na bana oyo oboti mwana mwasi nga asali na sesambuyele nayaki na jeune fille okabi na mwana bongo siko na mwana oteya ye nini toloyo likambo ekoyeli mwana oteya mwana o nini na boye ndo biso obebisi mémoire ya mwana to ya mobali na yo oyo siko toyeba mpe libaya mpe ekufi tato ndenge ake na kanto toyebi oyo ye akanisi te toyebi oyo ye azoloba te na miniti oyo nde baokendele bo toyebi te eyaya fungola motema oloba esalinga mpasi makasi merci mpona conseil napesi bato nyonso baa na posa baconseil na nga napesi numéro na ngai 089 75 77 967 bobenga bozo baconseil ya bien oyo ekoki kosunga mpe yo na libota na yo mpasi ozali na nkombo na Yesu nzambe apambola bino. Bonne année na biso nyonso balandi ya la voix du peuple balandi ya vérité en face nzambe na lola apambola bino to monani susu na mubu oyo ya sika mubu oyo yesengo ma ndeko nanga na koyebisa bino eloko moko ya mboto pe satoli mbula nyonso ezalaka malamu mbula nyonso ezanga ba problème te mbula nyonso ezanga mikakatano te na biso ba chrétien bible lobi
circonstance nyonso tokumisa nzambe tokotaka na mouvement ya mokili te soki problème ye tokoti tofingi tolobi te biso fo tokumisaka kaka nzambe hasard ezalaka te. Dieu fait toutes choses pour un but. Même maladie oyo eyaki eza na but moko songolo, même baproblème ezokoma na bapays na bafamille eza na but moko songolo. Donc biso tokangama kaka na nzambe toyika toujours mpiko. Mais je te dirais une chose que psaume 84 ekokisami na vie na yo par rapport ya année oyo ocholeka, et psaume 91 ekokisama na vie na yo par rapport ya année oyo tobandi. Bana na nzambe année nyonso ezalaka ndenga moko. Ezate ke soki nzamba o lection épreuve lokolo leka na épreuve na 2020 épreuve année longue na 2021. Soki ozana épreuve kotambola toujours na épreuve kolobate ke mbulu eza mabe. Nzamba kela mbula moko ya mabete. Mbula nyonso ezalaka ndenge moko. Sauf que nzamba salaka likambu pona ko enseigner, nzamba salaka likambu pona likambu moko songolo, pona bit moko songolo. Tokanga na nzambe alingi biso mingi. Et sikoza bamsuba kufaki me yoza vivant. Ozwa ki pe maladie nzamba bikisio, il faut toujours komisa nzambe ya mutuya nde yangwana. Année spéciale ezate, année nyonso zaka spéciale, année leki munyinga ezate, année nyonso zalaka bien soki ozotambola na nzambe. Parce que Bible lobi esengo na baeba umelaka kati na ndaku na nkolo. Donc to umela kati na ndaku na nkolo, ata soki okufilelo kufa na nkolo ekozala malamu ke okufa na posa mokili oyo. Nzamba pambola biso wanezaki kopesa message muke par rapport ya mubu ya sika e oyo utikoleka na dossier to zanango likambo ya mwana na yebi eloko moko balobi makamnyos to salaka na passé et rattrapaka biso na futur. Soki passé otambola ki malamu na futur vino kozala malamu, soki passé otambola ki mabe na futur vina yo pe kozala kokoso. Et surtout soki oyebi makambo ya nzambe te. Na meka mpe kolobelo komoko oyo tobosana kabiso bana na nzambe. Nzamba efasaka masumu, me conséquence ya lisumu tofuta kango. Na meka mpe komanyola mwa mukene sika wana. Mutu asali ekobo abimi na mwasi ya sida. Nzamba kolimbisa ekobo ya salaki, me sida na nzoto kosibir. Tobosana kate. Si eloko ba bengi shatima ya nzambe to sibisa ngome masumu nzamba efasa kabosani. Okoyiko kufa na sida soki nzamba limbisa yi masumu no okota lula. Donc to sala ka aventure to yeba ndenge nini ya komibatela to kweya kana mabete. Vi oyo mama tambula ki na ngona jeunesse na bolenge yango lelo kom kofuta ye. Tozotanga Bible bazolba na Ecclésiaste 12. Réjouis-toi dans ta jeunesse, yo jeune. Mais sache-le qu'un jour okoleka na jugement. Neti lelo eza jugement ya mama par rapport ya makambo sala na passé. Mais biso to yeko juger été. Ba acte o esalemaki nde juger. Tokokai koloba mingi te, mais soki tolobi makambo esalemi ezo salema pe. Bana mususu bazana bandako ba bana ba parents wana te. Ndeko nzambe soki obombeli mutamukili nzambe babombela kete. Fais un effort. Oluki ata musala nzambe moko olobi vérité basambeli pona yo. Eza malamu mingi. Omoni bato mokili basala complicité na Satan ya kolobake. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Te wana eza ya nzambe te. Na ebite so ekomami na verset nini. Or biso bazolo bana biso ke vérité nde malamu. Mututa wazolo basembo nzambe na lola zo yamba epe nzambe na lola zo limbisa ye akotse na shema malamu. Ndeko toyeba komibatela, toyeba komikebisa. Maitozo sala. La Bible dit malédiction qui est na 4e génération et bénédiction tina 1000e génération. To wela ka bénédiction parce que nyonso tozo sala tozo bota nini tozo tike pa bana na biso. Ba trace nini tozo tika et puis ba empreinte nini tozo tika et puis nyo boye bakango il y a des liens ba benga héréditaire. Ba lien héréditaire ezalaka ya makila, ezalaka ya ba famille. To sala ka attention tango tozo commettre ba acte moko o ezamalamu te. Total sabana na nzela nzambe po bakwea kana biloko te. Ndeko bolenge ko eko sayote bote ko sayote mwambongo zana ngona poche ndeko mobali eko sayote yeba ke nzamba za yeba nke makambo zozala lobi okufuta yo zonga na droit chemin zonga na nzela oya solo po nzamba yamba yo po obongisa avenir ya bana oyo ozobota tope ya bana oyo okobota lelo batu mususu bazobota te suite à quoi azwaka azemi moko alongoli akansaki akobota menzamba pesa ye mwana moko. Lelo ba pasteur ba komunyo kwa na ba prière nzambe sakanga yango toloba ke conséquence ya kolongola zemi mais nzamba limbisa masumu mais conséquence ozofuta yango
ezana bato babimaka na basi ebele lobi bakomi kobima pe na bana na ye akomi koloba nasala nini tala na nsima outa wapi passé efutaka biso na futur to pe na présent oyo tozomona lelo yeba komi kembisa nzambe akobatela yo mibatela nzambe abatela yo yeba kobanga makambo na nzambe po lobi vi na yo ezala meilleur pe ozala na succès ya koyeba lolenge nini ya kotambusa bomoi na yo nzambe apambola yo natombeli bino mobu molamu kati na nkolo. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup bandeko ya musika ya pembeni. Bonne année parce que tomelaki toliaki kolo apambola biso zwa rétroviseur tala oyo elekaki na 2020 2019 2018 na bane mosusu oyo ya mabetika kangama na oizali ya malamu tala baninga malamu tala pe baninga mabe oyo ya mabe koba nango na 2021 okomona loboko ya Nzambe. Merci par rapport à la situation tozali na yango, ça fait mal au cœur. Ils avaient ma passi na ingina ibisa ba parents to bokola bana malamu to lakisaka bana nzela Nzambe mema kamwana nona lusambo ayeba kobanga Nzambe nyonso ezo tourner awa eza fruit ya kozanga kobanga Nzambe. Seng na biso na ntango azalaka bolenge ayeba ekomi contrôler te ya koyeba kosala nini aotika nini bilenge basi ntango bazopekiso eloko bayini yo te ezali mpona juste ozonga na kati ya nzela. Mama oyo asalaka yango ayeba ya te kelele kokomela eboye na ntango ozosimba awa ozotika ozosimba awa ozotika ozosimba awa ozotika trop ou tard ekofuta yo na biso pe mibali tolingi kosakanaka na bana na bato tozokotisa bana bato na confusion eza malamu te ntango ozoyebaki okobala mwasi o te inutile okoka kobima na mwana bato mpasi oyebiki okobala ye te mena inosa bato aye komema mokumba abokoli mwana koli atangisi baklasse lelo ayokaki aza mwana na te za na place ya mobali wana meme yo ozovivre na mobali na ndako ozolatise bana oyo baza ya ye te zala na place ya mutu wana mutoki wana azobimisa alesaka mwana mutu mosusu me ye azoyebaka aza mwana na nga. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Oza maudit ma sœur. Luka ilongi ensemble. Luka ilongi ensemble. Likambo ndeko na biso ete yayo. Ete yayo, ete yayo. Lelo bulenge futi. Peut-être mwana wana. Imagine ya kutika na mwana mtu na ye etikali collé jusqu'à sa mort. Conseil nino pesa kabana na ona tango sala ba pratique ya mabe. Toli nino mwana na wako okona na ngalo bake wi nakola kina baboti nanga balakisa kinga nzela malamu. Mabe babomba ka yango te trop ou tard vérité dans la tête. Teti okokufa te vérité kobima. Vérité kobima. Ndeko nanga merci na ndenge opozo aki pe courage ya kolungwa ngola po ya koluka mwana na malheureusement aza mwana noti malheureusement mais c'est à travers yo ndete ko yeba ba vérité mususu so po ya kate mbele to ibili kambo pete mais na pe so conseil so ki oboya ke eloko boya ngo libela sabe oboyi après oyeko luka ozimbano nayo parce que wanga no sakana pe na mwana bato ovivaki na ye botambula na ye bokota na bisika nyoso mais tango yoka lisolo zem owangani
zemi ekotaka na kobima nde bobimaka wana makambo bosalaka wana nde ekotisaka zemi ate bimi ya yo te me oyibaka nzoto ya mwana mwasi. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci ma sœur. Lelo mobali ake azwi mwana ake Alexis affection ya kokola na mwana ensemble aboyi kotika mwana pasi na inquiétude ake na mwana. Quel est ton sort? Jusqu'à présent question bazo poser olingi ko répondre te. Papa mwana zala kaka. Mwana wana zanyi papa te. Son père est là, son père biologique est là. Kolo makila zali. Peut-être place ça ayebi ko tote ka chamwa sizemi mwana moko akola ayebi te. Peut-être. Maman, zonga na ba période wana oui confusé ko kozala. So zonyo compagnie na bimana o zomi bale o bimi bangote, c'est-à-dire tikali Gédéon et tikali Enoch. On peut comprendre. Parce qu'il faut te détecter toi véritable kolo mwana zanani. Tokotika likambote. Sunga biso to kena likamona suka toko sunga peyo. Toko sunga yo. Oui, eza ba passé. Toko lobate ke nyoso boti na libala eza ya mabete, passé ya départ ezalaka nango. Berere ya départ ezalaka. Berere tango toko kola na ba puberté nyoso ezalaka. Mais loko le sebi maman, tina rien à kobomba, fungola motema, tokende jusqu'au bout, to si salikambo. To mema ope, to mema, to komema kana libala wana, to ki ko soana mobali. Mais ce que fungola motema te, so to ko soana tini ayebisi bino kolo mwana. Biso to kolobani. Fungola motema. To kotika yote. Douleur ozana ngo to komema yango. Pas ozana ngo to komema ngo. Nous sommes véritablement face. Après étape, tu regardes étape de réconciliation. Tu peux réconcilier, c'est une vérité. Sans vérité, tu peux réconcilier. Ou bloquer quelque part. Merci. Bonne année. Zamba Pambola Bissou. Merci beaucoup nos pasteurs et puis nos deux mamans pour nos conseils et puis point de vue par rapport à situation awa et je pense que avec ces problèmes aussi longtemps que maman Fania on aura du mal à finir avec ça, mais moi je préfère que si ça a une émission à Lilo bisoto tikali nanu ko soit là maman Fanny parce que comme un problème un peu très complexe. Je sens c'est comme si maman Fanny azala makambo la biso peut-être en dehors de la caméra. Donc je dis merci Nabino Bateko bozuita en la situation yo. Nous attendons vos commentaires, nous avons besoin de ça. En tout cas commentez, donnez-nous votre point de vue, donnez-nous une orientation par rapport à la situation yo. Nous attendons vraiment vos commentaires. Et puis pourquoi pas partager cette émission pour que nous soupe à quoi peut s'abuser mon orientation madame parce que là biso to lenga rubana li kamte to kata na katikati on doit aller jusqu'au bout tout le kato yeba qu'est-ce qui se passe na maman Fanny comme les télévision za ngonga donc on va la même question t'es pas na aussi longtemps qu'à l'ino rolobate biso peut patienter mais bino bosser la biso na ba prochaine numéro na biso merci bye. Merci. Sacerdoce Rataraté, jamais rata. Soyez bénis au nom de Jésus. Vraiment, je vous aime beaucoup. Partout, vous me suivez en direct grâce à Nzambe Zali. Au Monengo Kotika Siko, son numéro 0033 7 66 27 40 02. Je recommence 0033 7 66 27 40 02. Écoute bien aimé. Toza la porte, il y a 2021. Voilà la porte, il y a 2021. Comme les portes, tout la porte, il y a 2021. Que devons-nous faire? Tant le bis sacerdoce est raté. Jamais rata. Mais le problème, c'est quoi? Tu raté en 2020, 2020 année compliquée. Non. Tout le monde a banni. Mais 2020, lequel biso le macam belé depuis janvier.
2019, 2018, 2017, banenyo sur les qui n'ont pas belé, qu'on s'appelle ante. Alors, bané lesquels biso ba problème est belé. Mais non, to ça ne loko moko otobenga ba slogan. 2020 eza ngai. 2019 eza ngai. Chaque personne a ba slogan na ya salaka. C'est bien. Mais écoute, au cause de la slogan, il y a ba né aux unes côté. Parce que aux apports il y a 2021. Toboy ba slogan il y a 2021. Pour tout si biso ba problème il y a 2020. Mais problème la biso zanini. Nous devons consulter Dieu. Pour tout soit précision, il y a 2021, c'est important. Et tout se passe au débit. Papa, maman, nous sommes au débit. Holandanga, on dirait que pays aux alliés, aux un espace Schengen, aux en France, aux en Belgique, aux en Allemagne, aux en Angleterre, aux en Suède, aux en États-Unis, Canada, aux en Australie, aux en Afrique, partout. Écoute. La seule chose à faire, c'est consulter Dieu pour au moins moins lumière dans ma cambo sala pour l'année 2021. Nous sommes au début. Écoute, essaie de consulter Dieu. Nini nzamba lobi par rapport na yo. Nandenge nini. On a échoué. Tu échoué par rapport à nini. Tu échoué par rapport à ma santé na biso. Tu meki ba traitement na santé. Toi tu échoué na santé na yo. Ola on dirait tu échoué na santé. 2. O meki ndenge nyonso na ba relation na yo. Tu es échoué na ba relation na yo. 3. O meki business, o kei voyage, o meka ba faire, o échoué na ba faire na yo. O kei tout échoué. O kei na ba makambu tout oyo sali oza ko échoué. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comme échoué, on appelle ça 2 Chroniques 20-20. Bible le bini na 2 Chroniques 20-20. Donc, il est rapide, que vous appelez s'il te plaît. Na besoin de makamu susu, makamu et le kelabiso yo, Holandango, mais yo kana muke avant vous appelez. C'est quoi 2 Chroniques le Bible? Na tongo taba okini le deba ki tel me belé. Mais prophète a tellement dit, bande quoi Jérusalem. Et loko beaucoup kosala. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Maman, papa, prier à déjà, gloire à Dieu, tu pries là où tu es. On se confie à l'Éternel, gloire au Seigneur. Mais à compléter, en ces prophètes, vous réussirez. En ces prophètes, vous réussirez. Je vais réussir cette année 2020. N'a réussir 2021, pardon. N'a réussir en 2021. Mais que dois-je faire? C'est référé dans le chapitre 1. En ces prophètes, vous réussirez. Ok, gloire au Seigneur. En ces prophètes, vous réussirez. Je vous donne ces numéros. Essayez d'appeler 0033 7 66 27 40 0D. Au moment où je vais la minute, le bas prophète, je vais expérimenter ton Dieu pour cette année 2021. Nalandako plusieurs fois maintenant sur occasion au bengaote. Mais maintenant na zui occasion au bengayo. Prophète, je vais consulter ton Dieu. Ton Dieu me visite par rapport au point où ils ont dérangé biso na minute oyo. Que Dieu soit loué. Na bino boza na France. Écoutez, maison du sacerdoce na minute tout ça na katia France na Paris. Zo adresse oyo. Ndenge kaka ozo adresse na peso numéro oyo koya. Ozuka numéro to na Saint-Denis. Toza na Saint-Denis. Toza na kati Saint-Denis. Okoya to donc mercredi, vendredi, dimanche na 14h. Il y a le séance sacerdotale les Osalam. Déjà c'est mercredi to yamba. Car d'abord prophète, je vais être la première personne. Sois rendez-vous. Sois rendez-vous. Sois rendez-vous na yo prophétique le bas 2021 sois rendez-vous prophétique pour la voyance. Déjà mercredi 14 juste. Vendredi 14 juste. Dimanche tout ça les services ya prophétie na 14 juste. Donc ça va pas mbola bino bo comprendre ma mtozo sala awa to lingi to zo orientation nini nzamba lobi pona biso pour cette année 2021. Quand ngozo benga kota contact prophétique ba ki prophète na mtali boso na benga na kati émission oyo parle, prophétise, oriente-moi. Oyoza sur place na France, déjà nabi mercredi yaka. Disposez tan na yo partout bisi kozali. Papa, maman, peut-être yo kara na benga comme yakate. Mais na bondeli yo na kombo na Yesu. Yaka mercredi oyo. 14h nous débutons le service. Tu ne seras pas déçu. Nabi service ya voyance.
na bandeli, na lobinini, service à voyance, c'est la haute spiritualité. Découvrir ce qui est profond et caché na vie na yo. Viens, c'est mercredi na 14h juste. C'est très facile, l'adresse soko qui dit déjà na gare à Saint-Denis, à partir de gare à Saint-Denis. Ne so ben déjà, tu as ton adresse facile. Et Zamba Pambola, Binonio Sobisika Bozali, déjà mercredi ou Tozana, vendredi Tozali, dimanche Tozali. Et c'est vraiment important. Zamba Pambola Bino. Mais je ne pouvais pas clôturer sans donner ces petits conseils. Écoutez, Tata na place à Kendaki Wanganaki. Au moins, faire Wangana. Retourne au Osaka problème. C'est ça un petit conseil. Wanganaki, moi, je suis Wangani Zemi. Mais maman, on a place à Tikalina Zemi, n'a pas si peu dans mon thème. Pasi na motema na yewana. Suko pasi na motema na boti. A présenter la mutumsu. Suko yo place au kenda ko échouer. Oye siko pour kende ko récupérer. Et ça un peu compliqué, mais il n'y a pas de problème. Étant pasteur, tu viens de te la main. Fruit et loko sala ki yango yo zongelango. Tu risquer de rendre femme un peu compliqué na vie na ye ou akuma ko mener actuel. On a un petit conseil. Peut-être au continuant aussi, mais je parlerai encore avec mon frère Vincent pour donner ces petits conseils. Mais bino subola ndinga zamba pambola bino benga na numéro to PC 0033 7 66 27 40 02. Soit la première personne. Qui est la première personne? Quand nous Olanda, une première personne, benga nan siko. Le prophète non landa, benga nan. Yo hésitera trop, benga nan. Benga soko bengi to souhaiter notre meilleure vie ensemble. Dieu a permis que tout l'anda na année ou benga zamba pambola. Merci.